oyoki Gloria biso nde toseka omoni Karine Mokonzi aza tonga biso basinga ese nango biso loko te parce que biso déjà ya sakoli et puis akufi na ba pete ki bokonzi ba valeur avocat yo nafona besoin na avocat mais oya yo mwana wana obota mongol kisimbi Gloria kobota mwana mongol mwana wana tata na ita tutile la lukaka zombe nango fivet yo makolo mabaku masoko nzela etondama na banduta mwasa nduta amwasa salite fivet aza kizengi mambo asalaka ye bango te aza kizengi aza ondire a kizengi raté. Voilà, bonjour Mandati, bonjour Balandinyo, soya Nushka TV, balobi Nushka TV ne makama makasi côté tondeli. Lengi mona letisa kuya la métisse noire, moi ça boya choko, a boya ba produit. Talara na taya bo kitoko makasi bo s'abonner massivement na Nushka TV biska ba actualité kitoko za to lobela nyonso tout to lekisa eloko te o esengi to lobela to panza ngembo to kundela na o to ekufa poto sekwisango lelo na Nushka TV to yokola to yoko ya mbabo ba bi soldat ya makasi mo lobeli ya makasi chroniqueuse ya makasi meilleure comédienne baboya kimbe bakomisu konzimie makasi na kombo ya mwana muluba loketo pete tendresse bonjour. Bonjour, c'est tendance di Bingala Sirana. Mwana muluba loketo pete mbisa aquarium. Tala kasko simba to bongo nanga bodundango. Ou allons-nous tozo kende wapi? Mes condoléances à toi, Karine Mokonzi la baronne. Mes condoléances à toi, ma chérie. Donc, il y a un moment qui est grand frère qui paie mana. Donc voilà. Et tout landa bangote. Mes condoléances encore une fois de plus à toi Karine Mokonzi. Merci na ba chinoise ba combattant na ba combattante Floka Beawani Dieudonné Khalifa fa l'artiste noble Anil Mafuta ma copine double Rolex et na yemoko babi Nancy Nzingo penalty valable Floka Beawani avalopindi tout de rope pa na jingipin na le rospindi mituna ezali ya yobi ya no ezali ya ngai. Préparer tout dans la question sauf que rien. Merci beaucoup, grande sœur gentille. N'espérez pas que la vérité pas les annonces automatiques. Grand merci Blandine Mafuta. Hier à la brique émission mon ara ando tesa suma kileli. Blandine Mafuta grande sœur propre nga benga mama leki. Ba sense konde la baronne Karine Mokonzi ba na membre tout ba charge le roi ba meya mampula tinala cinéma ba mes condoléances tabino nyo surtout mwana muluba loketo pourquoi nga loketo pete nga loketo pete ba tamine ba bina na passe mekao talat na mekayo ningi sanga novembre tena ngitake mekayo o meko za lesbienne nakende ko mekayo po ba za pete ozaleli walo no lele ndeni lesbienne ndeni. Merci beaucoup babi mwana moluba loketo pete te bon ko visiter babi na résidence na ye batu baluba mwana moluba zakana ndaku te mwana moluba ye abanda ko batu avanda tongo ti 20h mais biso to yebi ki azaka toujours na musala et puis na ndaku neto mona déjà ka mira pe ma côté TV vandeli ndenge déjà zo solo la mais pourquoi baloba bongo même batu na ndaku note zombe na ngani na ngute katali motema lange katanya. Dibinga tout d'abord. Nazana nos diplômés na coupé couture. Félicitations. Gradué à l'animation culturelle. Vous avez gradué? Oui. Oh. Moi que ce sont popole mon popole. Mupasula pardon. Popole mupasula. Moi en classe un collègue nanga na ina na première graduée de tenga na yé popole. Donc moi en classe na collègue nanga yé wana. Na moi ça na vie du public comme kiminga avant na kasa to bota boy. La mundu nga comme nekima c'est boye et avant na quelque part après chroniqueuse Nzumba Milor Nzumba donc ba classe na biso bango wana mi balé oh ba yebi okitoko bana classe to na ina na animation kitoko surtout lo ba veto biso ba toye oye chronique oye ko simba ko mi chroniqueuse be chroniqueur oye ko simba tangela biso ba collègue no botanga na ba na ina tangela so ba collègue so ba kufa o ba patanga so ka bango ba kombo to ye ba bango pe basal ba komoni nga Milor Nzumba mwana classe na biso Popol Mupasula mwana classe na biso quand on se dit la vérité ba ebi peke nazala ka boye to naza kwa gloire olangi te kizengi mwana ifati yeso licencieux ils ont gradué ali boma licencié ni ko botanga to moninga natanga na sala lecture
nga ko ça discours à 1h du temps 45 minutes sans banana za la bloquer na ni na papier bo na boaki kude na otala parce que eza na mutu ozolandanga nga na presque ka devoir Gloria yo lo ba ko sana ifa kwiti ifasi kwiti po ya kende ya kwiti tangela nga de collègue no ba na classe na bino ope ti lelo baza na media nga déjà na peso de ami balé Popol Mpasula mwana classe na biso collègue nanga toyebani pe depuis to bano bane non tozaki na auditoire moko toke na Milor Nzumba mwana classe na biso to wapi ya na classe bana classe babi man yo Grace Mbiziki zengi o aza munara asa leonini munara tonso malonga matokolo mpesi niama tala munara lokola kanso sile élastique ngwaku démon ngana lati mati caleçon rouge tout en rouge na rola sabino pe siko tu sais vers les couleurs yo zo on a caleçon rouge soutien pe rouge ensemble et là tu le lo grâce à ça soit soutien changer couleur là tu la ya kala mama zigida o lati tala degré ki ndoki ya grâce mise ko envoûter batu o lati amba climatiseur o zu caleçon rouge ya munene o ndo ke na libanda o mami ke so ka so munene o zu soutien noir o mami ki donc o ça so Saint-Valentin ngwa ko imbécile kabwa kabole yo ti lelo héros pas nous allons pas na manzanza na diri kuna na revoir Brazzaville toi moi je parle, toi tu parles. Arrête de dire. Oh, yo te ba vidéo, te na mondo. On te mon non. Toi chroniqueuse. Oui, na mon pe la vidéo te. Te ou na poto bon tu londa comme ça. La vidéo ngala bisayo na chaîne ngamo ou alors nous TV. Kota au mon na vidéo ngala kenda domicile na zo a apena na zo kano rapiti Brazza. Tu sais ba on a filmé na cha. Tout le monde a yebi on na oloba. Je salue mon confrère Matika Songo. Respect mon botebele sikoza. Asila te bati jamais ko sila Matia Zali. Aza éternel par otikalaka bangonde basila asana musala sala kati lelo de bon meka to meka on a mon frère a mon master de so soli ma be pona ko mati moninga na beba no kaka na plateau to beba na ti wana to soigner frère na to za kameno ba respect na bikande ba collègue ne ba lobaka ba collègue na ba bizengi o ba bonge matia sila ba za bizengi bangonde basila bangonde basila to ka mati ero mati a bombe Mati aza monument, conseil Matika Songo, conseil dit la vérité. Baza ingrat ba le babongo. Matika Songo internet. Eh, Yonan, popo ya mati fa liboma, toi tu as mal à la tête ou quoi? N'importe quoi. Nazo na na babi zengi wana yo. Grâce Mbiz. Nazo tena desino te bembeno nyama imbécile. Ta moi soit mon nord ka sur l'élastique. Yo, ma belle rouilla. Ogena ba se au surgir rata. Libele na moulai mabe makasi libele sans charisme. Yo! Tala! Grâce Mbiz. La kisanga berso bébé na yo. La kisa biso mbeto mwana no alalaka. On a l'accès. Azana ngote. Azana studio. Mais bon mona bébé na e. Alinga double Rolex alinga été. Ba jeté me tonne puis akoma jeté mdeni hehem. Hehem. Donc akoma ngo mabe na tala ba rebelle. Toi là, tu as mal à la tête ou quoi, Grâce Mbiz? Tu qui es malin, mais tendresse, mon salo, qui est au pété, moi, na moulou bateau. Grâce Mbiz, là, tu as un berceau, moi, na c'est tout. Problème, le Kaïza. Chantal Bola, maman paradis, mais oui. Bah, certes, t'as belé Chantal Bola, maman paradis. Babi, maman paradis, de ma. Fêtez pas l'anniversaire, tout le monde. Bah, joyeux anniversaire à toi, Chantal Bola, maman paradis, hein, de bonheur, de prospérité. À toi, ma chérie. Où allons-nous? Moto Chantal Bola. Babi moto Chantal Bola. Babi maman paradis. Yende ma komikuro parce que zopé c'est l'enkuna partira poto. To kene no malembe. Klandi nani o Karine Mokonzi. Là-bas, on a tout perdre grand frère nae. Oh, et puis si matanga ba sepela na, on te parce que tout chaque ça lui passe. Mais tout le monde c'est comme si Glo lang na teninga zongisa. Yazo mona onde teninga zongisa o Karine ça qui pour na mwana. Tozo créer base. Simbite moko et simbite je vous dis. Na lobi boy ba ebo talanga. Nako kufela yaya, nako kufela mwana. So de bito seka mutu, nana ko kamutema pasi makasi. Oya kufela mwana. Niti Gloria e simbito bo sala kutu. E ça na baso kali na nzambe na bino. O tu kali na sala bolanda kae.
bolanda Karine en tout cas merci infiniment à toi Fifi Siwa Siwa Store nga linga Siwa Store non ah Siwa penza zaranga kati moi si mona ebité ba mona kama et pas pesa devoir et c'est Gloria soit linka pardonner à qui est à la côté ba kunda grande sœur na et pour bazonga na quoi Gloria Zanoki. Alors, tu connais le procès de dépôt de fleurs. Moi, fleurs, moi, 6 000, elle reçoit fleurs d'amour. Bah, pèse pas qu'ils zengini les camps, on va la zuikuna. Arrête ça, on a tombé, moi, tu es ma coloté. Oh, il y a fissiwa. C'est ça qui nous tombe, il y a fissiwa. Il y a été sentimental. Aluka, azonga. Mais ozonga neni Gloria. Ozano est le côté. Donc, ozano tente, ozamou kinza. Ok, Gloria. Gloria. Biso nde toseka omoni Karine Mokonzi aza tonga mino to basinga et c'est na biso le côté parce que biso déjà ya sa coller puis akufi na ba pété ki bokonzi ba valeur avocat yo na fona besoin na avocat mais oya yo mwana wana bota mongol ki simbi Gloria ko bota mwana mongol mwana wana tata na itatu tilo la lukaka ye tata ne nani tata ne tatu et puis Dédé grâce mbizi bébé bota moi on a bébé baba yo kanda lelaka oh tala ba diga ka moi on dalela moi na mongol la bongo baba donc héros Karine a calculé binoté et puis nie à Karine nie ya Karine bozu bozo don na bo tsango pe na banini bo ba exemple comment Karine on toi sable bo sala na Karine na besoin ka devoir ngaba be ngama msela Karine je m'en fous Karine azalé ki pananga na lobaka boloma Karine pour Karine tant asaka mambozaka bien Karine lelo zo tombola bende la mboka a betel biso nzembu na biso ya confinement nani azo binango te boyoki te il y a pas na dire il y a pas commenter parce que vous comprenez déjà 10 sur 10 boza ba complexé à Karine bosa na bino mais yo Gloria zoazemi bota kasi déjà zwa kizema zwa lisusu azwa lisusu abota ola kere tozela zwa so bota nalobaka boye na bani Gloria azana fulu na libumu azana ba chassa au pire na manzanza na suka nango bato bandimelaka nga te mabende eliwa tokufa te biso tozalawa na se ya moyo oyo babike no Karine pe afingaka yo bipto Gloria olangi wi mbe komi kelelo afingaka nde tu bakufelaka afingaka soki afinga asekaki liwa ya mwana Gloria parce que Gloria afinga papa Mokonzi papa bato a Karine Mokonzi donc muta bandaka ezalaka Gloria Karine ka zongiseli papa bato akufane déjà kamba finga Karine kuta zaki na makambo ba buzz oyo te e ba YouTube oyo te so na rapport nini ozokota baboti yo Karine ayebisa alakisa ki ekaka siko ye zongisi na grand frère Karine esimbi te ekoti te esali ata eloko te toseki to bia kala mingi te mokolo moko akolelawa kala mingi te Gloria on a problème à ressemblance donc yo mutomo que ça ne ressemblance ça ka grâce mbizi et puis ressemblance na munora ya za mwindi kuna za pembe basande tala mikolo mbe bonda kumsongolo mbe ko la jambon na Gloria ezo simba te pe mudela changer je ato sali ressemblance comme na apprenti le boko na yo docteur tu apprenti za yo te mama désolé mais ezaki na programme à Bercy a fallu pour pas kende pour na Bercy bele kundia kozonga kende te ngalo ba kengo kende te so kengo na teklo boko na mama couper blom so ba ko ba na télévision et puis kenda te motema na kitaka kangama o Karine Mokonzi akenzela makolo ya fisiwa akufana maya Grèce lelo ya zap ikuta mza kangama na île et puis ba otindela nga vidéo mobo ya Gloria na kocha yango na chaîne na nga nanko zila ça n'était pas fond sa chaîne ah ya bébé satana ah cause abi déjà fongola déjà chaîne mais mot de passe na ye abosani or que so fongola chaîne ya solo obetaka pour mot de passe oublié ba otindelo ni ba message ba changer mot de passe OK otanga vraiment parce que elobeli na yo malgré to petaka mais ba nombre mo pe notre la ki sa biso vraiment que oui na moni pe que ça ka graduer oh et belé bazango te na mtu ba muso baza mabindi na mitunga aza mabindi te nga aza na cerveau na bêtises ça la raté yo tanga diga so la vite otanga ngote na deuxième CO otanga ngote obana professeur tu es impoli non n'importe quoi toi tu veux prendre quoi c'est comme mutunga pété ba bengila quoi pourquoi nini po ba biki na lega bango mayele na lega bango mayele na ba mambo za na nzela moi je ne passe pas à la télé pour dire des bobards
Non, 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 ils ont la précision. J'ai l'art de parler. Et moi, je parle. Tout le monde écoute. Hein. Ah bon, mais oui, hein. Voilà, merci beaucoup, Balobi. Bon, ce forme ni wana. Ba ote pe ko finga makolo banduta tout partout na makamo yo lukele ba tukine ningani makamo yo ngana ba finga bi tendresse makolo ne banduta kokola te lokwa mukusete faux chéri ndumba linga mibala batu. Amen. Sam sana. Beyanga yozali mabani ya mabulu nasilika na koza yereza nini na 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 ole kapiti binga qui parle yo devoir ezaka mikolo yo bobimisaka ba classe na bino bosisa bango na ina mpo na yebi ifasik bato mi ba différencier te ifasik na ina ifasik ebimisaka bajournaliste neti ba Chantal Kanyembo. Chantal Kanyembo aza vraiment journaliste qu'on se le dise la vérité na ina wana pesa Chantal Kanyembo eteni bato regarde eza kombo elinga na mutuna d'abord yango wana ina ebimisaka biso baanimatrice bachroniqueur bachroniqueuse tel que je suis ici je fais l'ina jamais journaliste abima na ina lokuta luvunu. On nous a appris qu'on organiser des matchs, qu'on anime même fête, qu'on anime émission. Il y a un moment où émission on a ça à Yambinga. Pour c'est si la té. Parce qu'on a ça on a pas ça en lengi. Et puis quand on s'abonne, vendre pas je parle na ba kamna ça donc muto ke lengi faut tala. Hôtel si mo fingi. Pour casser masani. Du map. Inato. Hein? Non, pardon, grâce mbis. Grâce à mes Istanbul, na asai ki ndumba na wonza basoso na Brazzaville, alongwa ke Pointe Noire, ake ko simba ki si papa Kinsodi, ake simbi ki suana ba sokoliye, ake ngana mundele na mtamimai na poto. Wana histoire na ye. Histoire grâce mbiza mwana. Histoire grâce mbiza ibini ina. Aye. Mais quand même, on dit ma côté global là, ils vont mal licencier et puis autant toi c'est assez super bien. Tout c'est pas ni pour aller chez moi mais diplôme nanga to ya pas maman na ngere toi comme ça sikate. De bota ngala ça sera ba classe na bon. Pour nga poponda zawana na ko pesa pe mkongo tu na pesa masoko. Botuni popol. Azono azo ma dodi. Voilà toi mo kena suka po. Ba kombo na nga benga na dibinga ta na kombo obenga nga. Poto chité na bito juste. Relax na bibisi kombo na etalio. Etalio. Comment comme na suka poto chité na biso na okaki pire mutu na ya kasi na comprendre ka keza pire yo pona ba vidéo ça là qui vraiment na ndenge aloba ki à propos na bika keza pire na komba BBC meilleure danseuse na biso. Mais c'est comme si a ko kapé ko lobate ba problème nini ozo c'est passé ba kotisi d'auto ko fela lipasa ne kala te ko finga benjir moto na ndende ko so fivete azo finga. BBC automatique BBC automatique mwana muluba BBC automatique nde makambu BBC danseuse oyo to mona ba clip to pe parcours leka donc oza likolo BBC so muto ofingo na minute oyo na temps oyo fingo anon inférieur na en tout et pour tout yo ada na poto différence yena oza star makasi a lukanda diembela succès PCK devoir batanga lecture bake sorola na ba piscine basa ba émission sans filet zombe nango fivete yo makolo mabaku masoko nzela etondama na banduta mwasa nduta mwasa salute fivete wa munoko solo fivete oza bien te tika bibisia tranquille mamulu ba je te sali hein héros. Allez là qui a ça que mission là. Ce qui n'a confié pour la BBC. Je n'a confié pour la BBC. Alors tu es fini. Ça ba tutoni pour le coller là na pisa dia ba tumsupe mawa. Ba comprendre te BBC tinda ba tutoni. Fivete azaki zengi mambo sala ka eba ngote. Azaki zengi. Aza on dirait. Aki zengi raté. Merci beaucoup za moi mulu ba loketo pété ba fan no ba retenir nini. Ba retenir ka o ba yoki. Ba dédicace na oya yo
Merci ebele bambote ebele na bawenga Karine Mokonzi la baronne famille nanga famille Dibinga. Merci à Matika Songo, double Rolex, Fall artiste noir, Nef Tender Tremadi Maya Matalala, Dedo Khalifa et Avalo Pinzi Tour d'Europe, Papa na Jingli Pinzi na Alros Pinzi, Bambote na Blandine Mafuta, et Bambote Bele na Floka Beaka Beawani. Nansi Nzingu Pelnati valable, Nansi Nzingu Pelnati valable, na Karine Kabeawani, Bambote Bele Sika Ozali. Merci infiniment à toi ma chérie. Oui, merci beaucoup. On a appelé la grande scène de prix Londres Lingako tellement ma casse. Bientôt on va fêter anniversaire. Na eso koko souhaiter Renate Amissi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Renate Amissi. Joyeux anniversaire à toi Renate Amissi. De bonheur, de prospérité à toi ma chérie. Tendre Dibinga t'aime beaucoup. Les amis qu'on a profité na je t'aime beaucoup. Na sali yango parce que toza batou. Joyeux anniversaire kaka. Ba moté manani? Pavis Mboma. Motema ya bato ya Pavis Mboma baka luke na Facebook te nanga pesa soba comme mela bato te po batala moninga na tala maka tellement ba ok bete na Facebook ba ibu mbale moninga ton bete na okite mais photo zong sera pour mon clifo yeba et yoka donc voilà ma chérie et ça journal mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 ou allons-nous numéro nanga na pesi yango somi kofinga yango bengate na kofingo makasi chance ka bosala bokoma système osali voice le bloquer nga fo bosoka mibala te bosa te bobenga na ofingo na fingi yo tata na yo mama na yo pasteur na bino ba voisin na bino ba relation na fingi bango et puis si bozana auto monique nga mama lobe suye so la pardon na senga pardon ti et ma page la maman ma meilleure page c'est la maman. Non, c'est un pardon. Bon supporter nga. Bon supporter nga. Na c'est un pardon. On est conscient de mon lobby. Si bon ma bindem n'importe quoi. Ou alors nous m'autodit. Voilà, merci beaucoup à toi, baby. Grande sœur préférée parce qu'on a préféré un gars parce que la bien ma casse. Bah grand merci, bah moi t'es belle double rôle, c'est un bien qui montre cher. Pour une autre là, ta montre ma bête. Donc des prix on a eu bah toujours quand on montre cher na libo on a eu. Bon luki bon vérifier bon mon qui m'a baiser solo. Bah grand bisou à toi, bi Renata Missi, kalati to bina to panza ba whisky kaninge zalaka. Renata Missi mo tema Pavis Mboma mon vieux. Bah grand merci babi ya yemoko, bah lobi Maradona Amissi Motema Nanouche Amissi couplement qui te rezo pesa mikolo ba coucou ils ont pesa mikolo zo boka ba flair ils ont ça la plaisir na tout le monde ba mi boka ngamisu parce que côté oboyi baté pourquoi pas begoni amnyampa la blanche munyampa la d'ici à vite à des prix États-Unis je te salue ma petite sœur préférée na bo sanité toutes les familles kuya baby kuya suski kuya beni kuya Marie-Jeanne Bombenga ba gros bisous à bino Elisa Ngole na Ngole ba gros bisous à bino tukutani à la prochaine vous s'abonner massivement Nushka TV ndema kamuto dondeli vous s'abonner massivement à la prochaine bye.